Capage TV. Capage TV. Capage TV. Maman chaque année pena bazalaki wana ba Marie Hélène bino c'est un peu compliqué beaucoup wana ba game wana pona makambo tali polémique batu bakoma na bakan na déjà na petit na moi mais na ça qui est personne ba mais qui na déjà yé une émission mutu koto pas dans la batu na yé audience wana o ba mère bazaki est-ce que lelo vous estimez que relève vous allez bien c'est ça eh t'entends batu musu ba bi musala mitu esala mais opportunité ba espace ya te. OK. On me prend ni lelo mabeza macha kwa bete la biso lisolo moko ngaza epa mbata walo abiboy biso tozaki boy soki mobali mo alingi yo boyo bete ba ninga nyoso opanje ça so ba lingi to jour abenga ka ndimo ebino nyoso so biso te mutu to amona ke nazwa ka mobala muninga oyo so ba rankini elongwe na niveau ya libanda ekoti siko na musala po mutu so lingi mobali libanda. Si tu as un plateau joué, tu as un professionnel à table ou na scène par exemple ça. Mais le nom tu vas venir en jouer n'a été. En jouer n'a été. Maman nous kaba kabo la bino po balingi ba 5 minutes. Parce que ça les autres kufa tous perdre. Si vous les lesbiennes makasi on peut vous avoir. Non ibinete ya solo. Beaucoup si on penza. Comment n'imbo sabungiza ngote. Ils beaucoup c'est sur makabo. Ba bisous ba théâtre. Des scènes. Ah, il y a pas scène. On est dans cette on dit capage. Ceux qui ba pesio rôle personnage, ceux qui incarnent au monter au salaire monter. OK. Faut que tu aies un personnage. Tout ça ba mabo maté, toi ba tielte, toi ba ministre té. Tout ça ba nyonso wana za rôle. Au moins un ministre. Faut na un artiste n'a pas de sexe. Wana ezara ya kanda. E ka to na sexe. Obi sexe boani. Neto za boy. Supposons toi na pour théâtre ezara auto sala raté. Théâtre auto to ezana dans la salle. Scolaire na za bongo na scène. Bokoti bobima. Faut na se changer, faut na ikota chambre ni. Kulisi ka ya mwana moko. Nzo cha atali puta boyete. Ya badi ça so bongo ni ça tile autant de ton na s'intéresser. So na s'intéresser on sait na baby si musala na ele mamso. Comment on s'intéresser makasi ba ja so makota na. Te na nenga na na mabete. O mala to jouer de tile to ko za moi ça ya sinki. Pona jouer ne bien. Pona kotise na mutu nanga. Est-ce mam sabenga kayo ah pe kono côté famille Libota au monde on est sans polémique hein. Ah oui, sans polémique. Bon, abandon na jouer na la chaîne nyonso na jouer na Bellard, na jouer na Bellard. OK. Na jouer pe na SB. Mais sauf que le passage na SB et ça la moi bienté. OK. Na ba ka ya ba de comment? OK. Ça la moi bienté ba manya ba bi ba on ndenge lekela. Mais ils avaient quoi dire qui to kufa fa biso. Ah c'est ça aussi. Faut qu'on soigne ba relation pour to yebité. Comment me mana pe pour ma mère na bino mo boye ba singala mo keto. Na be ngotande manya be nkapashi. Ba singala lokolo. Là mo activer o te bo signer ka. Ngane tinga eza musala. Eza passion. Donc na yo sa kindumba te. Na yo sa musala. Donc ndeti na temps o ngaso na sa kindumba te se mutu baby nga liboma. Pondeti mon avant na monde va pas ndenge na sa kutu te na seda te. Même si le long de mon fond mon porte qui est yo ngo sa bêtise. Donc bato ozo na relève na bazali. Bino bata théâtre na image mo ba tirer kama kasi. Ba benga ninga na chetemba. Chetemba kai. Sko bino mo esala bino. Biso ko to dimnya ba mukie mais bino ba mo pesi pe na ba chroniqueuse ba chroniqueuse ba dimnya ba mukie o ba yaya. Bino pe anena bata photo ba benga ninga na chetemba kai. Bon, Capage. Au moins mutu na azabu ana ambition. Total solution. Nana ndaku nanga. Orizati to bana sei. Non, bo se tracasser c'était parce que solution est la totale solution. Bota. Pourrait pas nanga eza. Tala venu me plusieurs ko charge pas nanga. Et ba installer là déjà millions sont au papa non. Ezarabo. Sauf pour raisonner nga mona kitara. Ba ngoli ba panneau et comme on charger la courant. Sauf pour que ma panneau ils déjà chargé. Pour un ti la tête panneau nanga zo ça. Agent la totale solution allié la solution. Ba y a qui déjà ba installer nyonso. Mais le quoi la senga qui bango. Na ligne souffle que il aurait qu'il la partout.
Et ça dépend de biloko olingi ça. Eh, papa, bonjour. Bonjour maman. J'appelle ça déjà Sangwa Total Solution. Hein. Okay. Expliquez moi on où ça est et puis oyo vous voulez bâtiment pour la nuit. Bonjour tout ça, maman installation il y a 5 kVA, là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories ticket sous batterie à 5 kWh na papa on a monsieur za awa toujours pour installer maman on a assez à ça là ba immeuble ba appartement partout pour installer. On est ba to ça là awa attache moto benga biso ke o ekati bilele. Vous avez toujours na lumière. Et fait ça la congélateur nous ça là nous sur ça là très bien convertisseur il y a 10 kV zali 20 kV zali plus zali vous avez besoin vous avez chambre froide ça pour démarrer en haut aussi la maman en tout cas partout au Angola Angola tout est sur zali partout bon maman tadi mwanda adresse na chose à moko vous avez limité deuxième mairie numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend de l'installation. L'installation, c'est pour jouer jour, encore 2 jours ou 3 jours. Ça dépend. Ça bon, la moto, tu peux ça peine d'âme. Bon. Après, si c'est le numéro 6. Oui, ça comprend que nous avons un client. Surtout que vous avez un projet. C'est le Moussala et la Soukayo. Bando fourni, bon, on a une solution à Banda pour la vie. Au bout du caca, la lieu de la famille, Chili, Yonabana. Bon, tu vas voir biso na Capache Télévision et merci d'avoir au bazar partout dans le monde. Bino mingi. Merci Nabino Zambia Pambola Bino. Lelo, maman n'a déjà qui n'a talk show. Mon habité n'a récupéré nanou. Toye ba épée. Tout le monde na banzonzi, nga pas tourner film, on nga lazare pas les keshou. A tourner bien, za parmi bato ba edenga mais Capache moni boyelo ba boye volem sa bosani. Mais nga na rappeler ce sont très qui bien. Donc maman bakata bazo gagner na ngakuna ya biti kolanda te bon ça est ba motiver au kaka ça lenga vraiment bien ya ontanga yena ndako na biso to bité au bima boité ndako ya ba par exemple ndako bénédiction bienvenue Nadège. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Ah bah salut maquillage kitoko hein. Merci beaucoup, merci. Mais ça va au Orlando biso mbote lelo. En tout cas bambote nanga déjà on fait ça et puis c'est qui bouté. Ouais. Ah. Merci garçon Mouta Matata et merci na yupe Kapachula. Merci na Kolonzambe fana bandanae pour saluer le grâce de hasard panza bezistarate. Vraiment. Na ki maramusumé à saliper et c'est la toute première fois de passer na plateau ya Kapache eza pour ngai sengo na pesimbote na papa na ngai ya molimo apôtre Jean Robert Ngondo ya Marie Hélène Lota Ngondo et Yambela. Maman ba ngala maman na ngai Mini Mbingu ma fille Cynthia Congo et puis Kado matondo. Wana ndoi na kuna. Oui na ndoi na bota ndoi so so pesa mbona mimile. Na bota Cynthia Congolo, Cynthia penza Congolo. OK, akona âge. Akona 22 ans. Wow. Alinga on a dit pas poli faut y la raina mona. Non, il y a na penza bravo, kol simona. Ah, c'est bien. Pour l'instant c'est. Ah mon corps to mi bali. Na kana imo kwa. Mais faut bakisa te. Ya nazo luka responsable. T'es aux oies. On entre parenthèses. Oui. Merci en tout cas. C'est juste pour amuser la galerie. Ouais. Au banda wapi théâtre na yana yo et tout. Oui, tu es là manque comme ça la Congo to boire maraka. Bon. Ngai maman na ngamde ya relata ngango depuis l'âge de 6 ans. Nazai côté la mingi ba journal télévisé. OK. Série wana télé Zaïre. So longtemps on a noté mingi maman Chantal Kanyembo. OK. On a pissé mbote. So non ah maman moi je serais journaliste hein. Ce qu'il y a le bon oh ah tata nazo zelo za docteur ayozo qui est là ça journaliste ça on a ni na va natala ka penser du journal son natala donc là son journal télévisé sur bandi ba chaîne nyon so wana serana na rotala après yo ça là na yo tout na maman un jour pour nous la journaliste faut na ça la option ligne d'ailleurs faut ça littéraire. OK. Bon na vanda ina ngana ndolinga mingi mama ba na tonga ba bitendi ko bungisa bilamba dona ndolinga mama olata da mwana na pona na ba couleur olata nde yo sala là na komi na deuxième CEO à l'époque on a expliqué on veut pas le na comprendre tout des comment ceux qui 8e ni moi c'est ba bouleversant ba deuxième CEO babi na tanga na collège un belo na pesi na collège un belo na ngirangi ba vote de babé fallait ba orienter là ah moi ngingo to na mo na ngingi téléphone na ndova na kitambo OK na ndo tanga na Saint-Michel ba dérangement ba ravitailler ba longo ngande
mama otanga na collège à Vélo ya na Ngirangir. Nde na ba yo sa ba test de niveau pour na ba yi ba pour na mata 3e des humanités. Nde ba yo mona ke na makasi mingi na ba cours de mémoire. OK. Nde ba senga fa na littéraire to pédagogie. Malheureusement na école wana ba zena ba on a littéraire et zeka na pédagogie. Mama bina olongwa. Ti lo kwa no ti na sa déjà en tangana. Nde na yo sa sco pédagogie et puis na yo ko za diplôme. Naza diplômé en pédagogie et puis na yo kende IPEN ba obligé nga famille ba bina ko continuer nango. Mais awale na kekuna déjà là na comme na 5e pédagogie na banjo yi baskonzi la pour ça maboke banjo yanga. OK, on a tala banani. Na ndo tala groupe évangéliste. Ah OK. Ali na yo mona alisala alongele kiro akufaki eza alisala nde ba osala groupe la bon rêve bazo répéter. Na zo numéro na kipo benga ngoti. Na bengi yango ba singa yaka kapashula. Tika, na kwa manya ndabe o kapashula. Vitesse na bimaka we kwa teinture na mutu ya jaune. Tika bo. Na juste ko kangi fula na ena ndako normal. Na te bonga sa mo ba ya vert. Tali necha munene, necha ko tena zona e ba tika. Na kenda kuna bole impressionné ba mukaka. Na kuti makuna o prière, na sa test, na sa test. Aïe, ça va, on a montré tabac fiébélé, bah, quand même, 6 mois à l'époque, pas tout bien. Oh, c'est qu'on a fait quand là? La laine a eu on a, tu vois, qui n'a, non, 2006. Ok. T'es 2006, t'es 96. Oh. 96. 96. Ah, 96 c'est les Kébélé. C'est là. Naboti, na 2003, 4, dans 2006. Ok. 2006. 96, on a dit sur la âge. Ah, nous avons dit que nous avons 5e primaire, sur 4e primaire. Il y a 2006. Pour la bottine, c'était en 2003. Ok. Et après, au bout de temps, nous avons pour se lancer dans ma Ok. Donc, on a une classe, on a un théâtre, on a un fioti. On a signalé maman qui est là. À Piccolo, on a un village local. Abo kindo kité na ajo. Mona ngabe mangabo mangali banda bo na ki danser mbamo. Pona nga mama obina, mama oyemba. Dans ce petit psychologue que tu as. Na danseuse professionnelle ya ballet. OK. OK. Ah, c'est bien. Na bina ba Solange Mindondo et OK. Père son âme maman. Dès yo sala que na ke kuna mbali ba fie na kimi nanga. Na kimi ayo kutana grande sœur mon boy amemi nga pa tatuka lombo. Ve chiko pe à son âme. Na ke kuna boy na bali ba théâtre on kana za ba ya minga bandi nanga. Donc joie pena na tatu. Na joie na ça 3 mois na kupana. Okimi. Banjo teka ba nga. Oh, tika boy. Sko nga le na boti na be sina ngebele. Sko na ya pe c'est là sko nga na yina mibali na beke bolingo esisaka te. Oh, tika boy. Oui na linga sko ba mibali te. Sko so ila mama mobali na mo nje olingo boma ngai. Ba kimisio. Le babandi bongo bazwa jouer mon boye. Aye. Tem communication. Fion akufa no kite, na tem kumuna. Akufa no kite. Alors il y a des heures. Nde na yo zo décision abi nde zo jouer mon boye yakana. Na répéter bo le tamba cycliste magali banda. Oh, Batu répéter bon wani fête batu bazo mena bazo lia. Répéter c'est d'abord on est de tira na comité. Oh, Nga ko mutu te mbolo comité na sanyi kuna. O vandana na vandi. Natakabo ba isinga papa zui pesa ko mwana papa sa liembo walibala. Ozi pesa ko zo mafuta. Mwa ilamba. Awa papa liembo na balisi. Pesa mbala on on n'est pas cité le nom de ces joueurs pour protéger personnalité. Donc, mais bon, comment on appelle un jogo? Et Simbate, on a salé la vie, soit mon nom baya, rosa, pétagène. Dans la matinée, on a bâti, on a bâti le tir en kuna. À son premier soleil, il caille, on a quoi, on a tali comme on mène. Ah, mais ce m'a bien, on a excusé. Maman, elle est là, si on a payé nos sommes, mais ni tembo. À l'époque, on a 18, on a 19. Tembo. Abi se mono makambo eza we ngo samsala mwana lelo mtu amele aba tembo bwe beba na meli on le na tsanga simaka bona mtu na iba mo baby na so singa nganga na ndo ganga ngobo manga batho kubeta porte eza na gracious oui abimi sanga bengi sko tatu kambo bebe ya ka representer ko ma uta ba gan so ko cha so ndumba pampa ba saka ndi butu mo bima ça juste parcours na nga eza ndaba bete et puis nena bima on a ki ndena yo ki ni ba présenter Delta Force
Eh, otamboli. Oui. Papa est joka, notre pantalon minene ne pas delta force. Yem tabimansko pas delta force. Ok. Là mais minga pe kuna. Comment est joka? Aza Angola. Ok. Angola pe même artiste hein. Il y a qui kuna na kwa na pe na saka une année en fait na ba manga moka yango ndeti ko linga ndeti ko sa ba cameraman et tout donc à supporter qui ont été dans des sommes dans ça c'est être pas moi mobilité et on te demande à ce qu'on va marier là. Ok. Donc place pendant 8 ans. Dans 8 ans je fais 18 ans dans groupe les rêves. Wow. 18 ans. Ouais, bien que. Mais pour l'instant, je me suis décidé. Bon, bima, hein? Na bon, na bimi. Bon, poignet, on est dans Zonzing, bah, moi, pour le plus, tu reconnaître en ming. Oui, na bon, na chaîne na biso na na koleka na bon na nyonso pe. Na koleka mais c'est wana to daki mais Lise baza ba masimo no banjoko bazala ki. Mais biso te mo le rosé na nzoto na banana na ko s'imposer mais lelo ndenge e matate puis na zui grâce parce que maman azana ba relation déjà na batwana. Les ba yo jeune na groupe na biso bazo mona nga et puis ba ko benda benda nga na yeba da njonjinga liboso na sala ngona mam Cécile Bisalu na pese mbote bia liboso na karibu nga joa na karibu ba série na ndoleka na ba chaîne belé na joa na songi pipi yuna mams donc na banda la kokota mais nzamba yo sunga nga inde bakala penza te de na koti c'est pas que bon na koyeba na penza ko boy na kata monde na niveau s'imposer lokwa baninga musuboye et salami pas longtemps. Ouais, pas longtemps. Non, pas longtemps, mais nazana on a basé c'est nabi que ça ba film ba mayonnaise ba singama tembele mais nando ko bimate parce que groupe na biso za ina ba contrat. Auditeur c'est rana Jise Songo. To za na contrat ko jouer na groupe mususu c'est on na banjoni to za rakate libe lise na ba prince ti ba ki ba poto bazala na banjoni parce que to za na contrat donc biso no jouer ka ba film ya groupe les réveils caché dans ka réveil était comme na poto donc c'était ça. OK. Les là polémique kota na sko ça la ndenge aujourd'hui après ba est mam sabenga kayo. Ah, après qu'on a côté famille Libota, au monde on est sans polémique hein. Ah oui, sans polémique. Bon, on a joué dans la chaîne, on a joué dans Bellard, on a joué dans Bellard. OK. On a joué dans SB, mais sauf que le passage dans la SB, et ça l'a moins bien été. OK. Na quand il y a des comment. Et ça l'a moins bien été, maman y a eu maman on est là, mais nous avons quoi dire qui to kufa kufa biso. Ah, c'est ça aussi. Faut qu'on soigne ba relation pour to éviter. Maintenant là je suis au milieu du village, j'habite au Banzo konga na matiti mamwana. Et talinga te mais juste sont mes sœurs na linga bana c'est un concert au PC. Na to jouer pas dit nana awa dit nana la 12 na au PC mo film na le calme tu dans la DDTV molester. OK. On est kapuna donc concert au PC bon ça que zamba sunga mo ba yoka. Ba fan. Ba on kutu te. Ba fan Pour la moni ba auto bimisa su bomba. Oh alati bien, alati mabe. Te ba fan zamba sunga biso bon. Polémique faisant nango ba concurrence za loyal. Mais ma concurrence c'est comme ba déloyal bezo ça déjà bien té. Et on côté biso na problème. Oui, c'est ra ba JB ba wera ba polémique ezalaka. Mais ba biso comme kena ba si te comme leka. To babunda na bango pe ba to akufa. To linga te lokwa ba to babunda ka sera JB na wera, le pe so ba to babunda. No ba makila ba to na nzamba to na biso ango. Donc, il faut faire la part des choses, ma fan. Tous dans la concurrence, il y a Moussala, il y a vie privée à batouter. Tout c'est limité. Moi, ma vie privée, on te coach à elle. Il y a un ça qui est comme si on matin mon pour finir qui est là comme vous. Bah, tu vas finir bana, bah finir mi balia batou, bah tu finir ma maman, bah tu vas tata bat. Net singa maman ils ont la chara souté. Na zo premier so bah finir tata na bah moi côté bah d'aité. Bah bien bah finir bah côté na mi balo na éviter bah baza mi tara na bah porno na on a éviter tout na côté. Donc, mais bleu monsieur ça na ba famille ba boya au salango. Ba ebisa okende okesa ba famille finga mate. Parce que là on est bando ya bon faisons asima. Ouais. Faisons asima mo tala po famille maman na ba ko autoriser na ba mais famille papa na ba za boye. Ba boye écoute po ndé na botana ajo na carte université na ipa na katango po pozo imposer na sa psychologie na ligne na ngote. Yo linga ni kama boke. Na ngeza maboke. Na ndotanga ngo pe bien. Parce que maintenant madame la psychologie na ko sima ba créer ko sa ba déranger na cette école loala na ko ngote mo je ba yo zone selanga ngo. OK. Mais kala mingi te awa ka ba tu vendre ça ba biki bandimi na ke ina na ke valoriser musala. OK. Faut ba moni quand même OK na on linga bien. Oui, parce qu'on a l'idée na pas musala oh. Balibana mo ba mitu za wa we beba. Mais ba famille za ino normal. Po to bolo ba tenga lo ba na théâtre. Bon, était aux hommes qui trop timide, mais na koma les autres au meki le okanza basabe koye babonza bete bemission kutunga en tout cas nga ba mission na bato na likena ba mission. OK. Nga le na ligara kuta ko ate nga na ligara mission ba bato na nga.
nga mutazo nga memiso mimi za amanya. Ok. Pona Non, bike. tabino bali. Mutu esa na makasi na yepe mage ko ya al beta minduki na eme. Ki mango na sabo azaka mayele fi yango makasi. Eza kwa yupo za mayele makasi. Ndeti weza grâce de lope kozala na plateau. Donc c'est ça. Ok. Siko batu o akala wana batu bele baloba que relève eza moins compliqué. Ndeti ba maman chaque onde pena bazalaki wana ba Marie-Hélène bino c'est un peu compliqué beaucoup wana ba game wana pona makambo tali polémique. Batu bakoma na bakan na déjà na petit na moi mais na ke ça qui est peso ba meki na déjà yé 18 émissions mutu koto pas na batu na yé audience wana o ba mère bazaki na est-ce que lelo oso estimer que relève vous allez bien et assuré Relève bon. Ba héros dans l'ombre bazana ba. Tatona batu musu ba bi musala mitu esala mais opportunité ba ça c'est até. OK. Obi point ni lelo mabeza macha kwa betela biso lisolo mo boy. Nga za point bato alo abi boy. Biso tozaki boy. Soki mobali mo alingi yo. Boy obetela baninga nyonso. Opanje ça. So ba lingi to jour abenga rendez-vous ebino nyonso. Siko biso te mutu kuta mona ke nazwaka mobala muninga oyo. Siko barankini elongwe na niveau ya libanda. Ekoti siko na musala po mutu so lingi mobali libanda. So ati na plateau jouer nga ba esanga kababi professionnel ata boloba na ate na scène boloba na pour musala. Mais le mutu ba bi na jouer na été. Na jouer na été. Ba mo luka ba kabola bino po ba lingi ba 5 minutes. Siko musala ezokufa tozo perdre. Tozo perdre ba qualité tozo perdre ma mebele ya musala o. Donc relève omoni bato baza théâtre musala. Nga neti nga eza musala. Eza passion. Donc na yo sa kindumba te. Na yo sa musala. Donc ndeti na temps o nga so na sa kindumba te se mutu ebebi nga liboma. Po ndeti bona vana moni ba pasta ndenge na sa kutu te na seda te. Même sur le long de maman fungolo mo porte qui est yo ngo sa bêtise. Donc bato ozo relève na bazali. Pas nzambe irremplaçable bazara te. Olo ba nzambe mais là on se za pe na mutame mieux pour ba ko mo me mana pe pour ma mère na bino mo boye ba singala mo keto. Na bengo tande manya be o kapashi. Ba singala lokolo là on se activer o te bo signer ka. Et ya bato so baza consacré. Ba bota mabongo. Omoni ngandi na boye. Naza chrétienne. Nga na servante. Naza chantre en église. Naza monitrice à ban école. OK. Naza na département ya intercession l'église et puis na département ya ba gagneur dame l'église. Et oui pani, nga pesa mutu malamu te. Kokuta na mama Marie-Hélène, pasteur Marie-Hélène, ba bénéfice mutako zanga mabete na mukili. Mais babola muiza. Po emso na ndia na été menga e ona mina te. Emo pe ande ba ninga mso zaka o tieto tiena ba ndia o beta na makofi ko finga na 18 émissions. Mais so ena sala ya singa na kimwe benanga na ta yo simba ki parce que nana muntu o azali kolo yo moni biso to ke maleme to ke ne biscalier oui nzambe asala mutu sa ko ya lelo abimi mbamo na ko bate kisi kate mutu azwa kisi pe so za musala ndio to te epesa na mote faut za na musala po esunga vous comprendre po so za to obela liboma mais biso so konde to za boye to tela ka nzambe to ke maleme to ko makaka prière. Non, 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 ça prière. Donc, si on a quelqu'un qui est bleu à bon, il y a un peu ça. Tata a akufa. Maman a la pauvre maman a mon ex qui parle. Si on a bombé sous ya, bon on va aller bolir. Na bota moi, mon bali aye. De wana mso to pesa moi, ni bon na réseaux sociaux. Il va via qui tient la bomi moi na moi si à so ya 18 à so 20 ans. Après 6 mois na ya bomi na Mozambique kuna zo na mboga ni. Alors la moi na Congo mais mai kuna après 6 mois na na nganga. Wow. Oui. Ils ont les réseaux sociaux. Oui, ezali. Poyanginda. Poyanginda bomi mwana e. Abomi mwana e. Siko na boma sente na ngona bota na âge 15 ans. Vraiment. Ai na yo boma elelo na ebite so na zo esu. Alinga ngati ka ba komi komona vraiment ba bino bata théâtre na image mo ba chele kama kasi. Ba bengani ngana shetemba. Shetemba kaembe. Siko bino mo esala bino biso ko to dimnya mwa mukie mais bino ba bo pesi pe na ba chroniqueuse ba chroniqueuse ba dimnya mwa mukie ko ta ba yaya bino pe anena bata poto ba bengani ngana shetemba kaembe. Bon, gapage. Au moins mutu na azabu ana ambition na.
On a vu son ambition te. Au souga la nzelo kufa fa na mona mukila lelo. Soko tambo mabe kufa fa. Rodage pèse en ambition. Kasi pa rodage yango toki mona ba nyoka kuna. Oyo mona makambo, oyo mona mutu mabonga mele so nyama nini na mwa braza wana. Poani. Pressé na vie. Zwa musala o musala biso mo photo valoriser ah tala exemple biloko yaka toza ba personnage public oui toza exposé so esprit za dureté yomona ba mitakale ko ya mama be ko ya ba publication mibali ya batu ma TV matalana o apparaître ozala o éviter ba mambo belé ba mo sakana biso pe batu mutu ba otindele biso otindele mutu mo akana okala zu mobali mo ba tielo na ndira so le ko esprit za fait ba bika yena boy ozoeka na masanga na boîte na bandal donc ça na chaba OK ngana contre ba biloko wana fona tomboka na biloko on foni puta ngana tomboka biloko bongo o fisa musa poani o fisa musa poani ndeti boto est-ce que na niveau que ba sanke c'est un ba sa tête na boy pour non tambo ile kana bi ya ke sa ta doctorat bon moi que beaucoup me connaît sécurité donc on est ça métier moko noble très noble même mais lelo ils ont ça batamayele déjà ko loba boy so za mayele te o loba te yo mona ya beta bali bana bo jouer te pour to faut en on écoute pour bien parler pour s'exprimer bien so za qualité na tata bato o ye bato o mate bato o yebote on a biloko bato tandeti nga bona na ba sena nga za mtu manam te na je barol ka mwana mabe yo muku dato jo mona matumbuli mutu mabe muyibi songi non mais so mutu na vraie vie nga na la personne de moi na deje ayo kuta différence avec ya mutu nga bato so yaka lo bano ande lo ba kuna so boni boyeko oza bobwani ba vo changer mais bona nga normal le yulu nga na sa mwana nga ngote o luka nga deti nga na bimana ngati manate mona to ko zo yanga munene ya poazo vandisanga bona akuna moto te velouté mais na ni atelo ko mo abongo siko ezako ba divertissement dans na milieu ko tipe ki lesbienne makasi on faut bozo razo na ibinete ya solo ko ti si on penza na mbo sabungiza ngote izate boko se so makabo ba bisous ba théâtre des scènes ya ba scène on est à cette moni capage ceux qui ba pesio rôle personnage ce qu'on incarne au bon côté au salaire monté OK faut que tu un personnage tout ça ba mabo maté toi ba tielte toi ba ministre té tout ça ba nyonso wana eza rôle au moins na ministre faut na un artiste n'a pas de sexe wana ezara ya kanda e ka to na sexe té obi sexe boani neto za boy toi supposons toi na pour théâtre ezara auto ça raté théâtre auto ezana ba salle scolaire na za bongo na scène bokoti bobima fona se changer fona ikota chambre ni kuliska ya mwana moko ne bo cha atali puta boyete ya badisa so bongo ni ça tile autant de tonga na s'intéresser non so na s'intéresser on se na bebisi musala na ele mamso ba comment s'intéresser makasi ba ja so makota na te na nenga na na mabete o mo le to jouer de tile to ko za imsu moi ça ya sinke pona jouer ne bien fona kotise na mutu nanga pour nous je veux continuer na mutu na moni mobali na ngai bec bien omoni toza aime sous na koza mobali yeyo na jusqu'au figure mobali na ngai chérie na mona latisa moye bombi para bali ya parate atala émission bombi para bali ya ko mboka te mais ko mboka normal ngano na bali te na lo kibazo mo tata predo tu waseni ngate to ko mobali kaskombo créer kaskombo siki neti sikinda za bongo na jouer na fona kota da fa na kota pona jouer moi si ne bien ceux qui na salle bongo te au moins tout so akoko jouer na été to na bati mususu neti ba ya o ba ya pe ba gesho so koti na jeune été au jouer na été au photo betel bana OK faut côté un esprit na ye et puis so tira complexe inzambi na ngani noko ya monde baza bongo apona botenga mo sina ba tena moyo kitoko OK wabi ke na OK bien omoni abotenga nani mutasika ça bote ya jouer bien jouer bien mutasika ani yo no mate biso moto ena cohésion déjà fatu ngai jouer dangala on a ya ni to comme ça mais jusqu'au déjà eloko sofa que pour ani on a art de parler
Mais la nyoko ba ya. Onyo kwa magwe maman. Ezo kaka bume ba fortifier le reste personne tete msino aujourd'hui. Mais vous rappelez zoua hein. Ah, vous rappelez zoua so moni mutasika. Te. Tika zo ezala. Zo moni to wala mobali to ni. Te figurant ka. Ok bino mo jeune bino trop d'années so moi même moral. Te ba fi zo ezala. So mutasika ye. Te lo bo ma. Bon aye o le. Au moins d'être na biso ba fille. Mutasika ye. Au moins na biso ba fille ba tala ndenya bi. Ote, faut que nous corrections dans loyal lui qui était musale mata neti bona kute no jouer makasi neti na bona badozo on jouer makasi no jouer ngape fona jouer makasi pour mata pour ça tiena c'est à dominer nga dozo pe da beti au moins bec pour mikolo ba bia makasi na bec ko c'est mampoani eza ye no luke ça ko c'est makamo eza musala kota ngande skonde na personnage OK akota makasi na ba rôle na ye en tout cas mon kanzo akotaka abosa na kake aza Cornelie Kandu mo ba kan agangela rabino na kota sa bien yuza kana baso sinja lela te yango te liembanga le ozonga senta zonga no botike camera pa camera kufi botike na zonga senta zonga bakomoya biyo baba yapi bayaki susu senta ba ndikole bakata bayaki te senta kende boye to sa ngopona bien na yo po oboma biso nyonso soko baby po yo za principal na fiata yo kuto utina ki journalisme no kuna oye kuna mama ba cho principal na film zuwa soko ba hotel nsume moyo zaina ewana agoni atapelo ko da toke akapa cho vanisa batu boye okle ki tu nini ngombo boye ko kapa cho ta bina deja zani ana june yola motele kima ngalibela eko kima te ekenda kandenge merci en tout cas na ba ko ta na plateau ko se débrouiller na moi journalisme te bon débrouiller to lo ba déjà obindu ke ozo longola ça va merci en tout cas to landio kitoko na ba obalandio na Capache télévision oye sabango nini et puis ceux qui ministère à culture et art bazolanda yo en tant que professionnel et loro nini o koloba on a côté na bino artiste on a la carte non oui OK oui merci beaucoup bon pour na abonner à Capache télévision vous s'abonner bien ah pour déjà yé mon a la tête bien faite mon a ke ba mission a izana na polémique té sans polémique qui na kitoko ya bato mitu esalaka donc vous s'abonner merci boya bo partager ba émission na ye bo tala ngo les émissions ta na bana po eza na ba problème mo côté ata problème mo côté bon pour na ministère na koluba bo aider biso on est limité na luba non na domaine na bango on est limité ndakuka wana to monde le beaucoup sa Nigeria Nigeria gouvernement bango soutenir bango ba pesa bango bandaku ba tongela bango ba site mais biso awa na okenda ba ministre nto ke jouer ba kamino miyibi na ba zuba kamino photo so ka mutu ba sai ke mo lomo ba ke ba bino nyonso ba zwi bino wana balandela bino ba che bino wana balandela bino msu bino bo provoquer eloko wana donc bo sunga biso bo tomola mi to ça na fort na biso to ça na ba caméra ni ba faut perso hein on est limité la ba scène mais bon na bo tila novelas bo tila ni on peut faire plus mais on est limité. On est limité. Bino mona so uzino charge makambo mona ba bêtise mso elongwa. Ba groupe mso ekanga yo binga to mona plus de 3000 groupes ya maboki. Siko bo mona biso ndenge to zala. Parce que les o wana za bana neti ana ba taille na biso boy. Ana bango 10 aki zo ndele chimo yo jouer pas na. Faut bien savoir bana et puis ndele jo na caché. Faut pas se cacher mais bana mso opesa no ilote transport. Musale yo kufa. Bon considérer biso tozana babilon na biso to sala ata to déclarer salaire exact zora mbongo te sokoda ngona kena ba réunion na te na moni na mito ba kotisi ba artiste ba koti wana ba pala banani en tout cas ba télé ba kesa musa malonga et ça la bien mbongo ezana na sukate po na mona congolais za soko moni ko tambongo ana akoyiba ta mutu aboza ni ambition ay fimbu akoti na fimbu mabima na monte. Poani à perdre de vision. Vous a déterminé la vision. Alors soit ni soit tu as na film wa. Bo sunga biso. To lo balika moza rek. Mo na ngote. Très bien. Wo to mo na kasiti. Bo to lo bate point. Bo lingo bo comme ça vous voulez nous rendre des hypocrites. Faut to lo bate la démocratie n'est-ce pas? Oh. Ya ngato o fingi na nga ndeti biso to bata ma fingi to fingi. Eh. Bata ba live. Ba finga ka biso to midi pour aller vino ko koti. Okota ndo finga yo. Baba mi ato finga ça mais eza vérité chokaka. Tolobi point des exemples servi batu mususu ça la té. Okoti na palemo ke la pongi. Ndeti nga ndamba limisa nga na bona ona za na 4 ya télévision awa.
ministre biso ya soki ya art culture et art na bino illuminé des athées comme on est na yebi tena ba vérité bokenda répéter artiste pour toza considérer te to considérer te to mona ata ko benga on sa bengi biso to va nayi so benga sa bengi batel kolo yalo ba français makasi bon français makasi ya mabanga yeso to kokolo bongo te beto yoka ke ba yoka te siko da so yeda bongo se ko sunga biso te da fo lungwa so yeda na esprit wana okoka biso to mona siko pe mabanga bakayu po biso to kabata nko so se biso nko mona mama na nko ko marché biso to ko ba to le mo to fingi biso bo sana kati yo mona bonte biso liboko ko te pesa ka changu ya boni ko la papa pa masu ya misana to zo ane lobeli na ye ya misana yeta bwa koka biso ta muto koka biso wayaza te muto mukuso ko beta biso to tumbola ke boya mesana amesana lobaka sute abaya na ye ata biso bita bandokio eta bandokio ta babadi ça appelle la pire hein na théâtre ça appelle la pire massa no père na zananga na su na pire te hein au finga na déjà te na finga mutu te mais na comme na ngana ba relation to ko lipete ba je me suis peso singa omoni bato batambo wana yo na banele kikuna lelo msusu oza na bileme boza ndenge wana moi poto mutu mutana ba responsabilité na ye circonstance ekozala batanga feti tournage atomi matoki mena tamo kopo mais mutu mutana mo garder mais poto on va enregistrer c'est ça aussi bato mbuko banga vana bataba qui est qui oko vanda na idée malamu wa yo zo mama zo kwa kula kuna ndio ba enregistrer obi na ndia mabete lere ko kende eko mabe obomi carrière émission mo yo mutu ko na vana na nda kuna tana na télévision na tala YouTube bango so ko kina lali matanga na kena na butu na moi na bona ngai matalana bwani mutu mtu za posa système de connaître na moi moya ezate bato zo tonga na bibebi vraiment tout changer eza bien te vie aux âmes laï donc ozo penser la vie à l'éternité alors vie besoin passe à ta vie passe aux à ton éternité après cette vie vie muso eza soko banga nzambe te bato ozo lamuka neti ba Vanessa ba kufia o kakola neti nani mbongo anango akitoko ana nyonso akufi liwa équipé souté bato ko batambo na bo santo ko le kamso passer ba fona ba cher lukaka kimia vraiment so mutu liboko ezosala mabe omibendi na yo me wana poma mutu te aboni boemani vraiment ufio bambote na banani bambuti na ngai bacitation na banani nabisi bambuti na ngai na Malika Mania mama bajimu paradis mama ba paradis mosa libale fio mutu esalaka aza mama de tout D'ailleurs, la bordure. Il faut maîtriser, mais Anne moi, n'a pas c'est c'est une soeur pour moi. C'est ma soeur, tout son est ma Kati. Il y a pas dans fond mara. Na nyonso. Non, c'est ma soeur. N'a pas c'est mbote na ngai Jenny Strong Bamala. Jenny Bamala, je te salue. N'a pas c'est qui mara. Bill Anke, mon grand frère Eddie Pakou motema ya Samantha. Un peu symbole de la grande scène, il get mata, il y a Jean-Paul, il y a tonton Jean-Paul, comment on les a dit, il y a Mbouka. Mbouka, c'est comment c'est mis qui n'a pas. Pour te dire, regarde, ils ont mutu un mot, dès que tu vas dire soit, il y a Gisèle, mon seka, Cabello, na pesio bambote, ou ana poto na pesio bambote, na lingo trop, na pesimbote, na petite sœur nangai, Anaël Montezolo, Anaël Montezolo, j'étais sali. Tout le monde mabanga baba. Il faut ça. Mon comment ils t'habites à la Poulga. T'habites à la Poulga, veut dire fantaisie. Oh, on a ta fantaisie pas naie, aux fantaisie. Belle bilengi, bazaki bile. T'as la ligne abino ne so mingi. Ndena bo ero yo mitu. Et va na bien te. Cheta muki. La lu maleba mutu azana répertoire ya ba commis na hôtel na ba bar nyonso na ba venue na ngo ba référence da ba na poto so lingo ya poto da loger lukaka la lu maleba
soluki ye Soli yaya ya 10 000 apesa yo banana Soli ya 20 000 na 10 000 20 000 tina $100 tina 200 oza bien logé surtout na njini mingi mi ata ni na 5 000 na njini ayebi na ba couleur atanga na ba venir nango et puis en tout cas merci na bino nyonso oza pe awa na omona basinki kombo basinki ya mboka apesa ngai te cameraman na biso siki mojiba cameraman akakokuna cameraman na biso ya boga aza mwa malamu bandeko na biso ba wario mpe napesi bino mbote bandeko na biso ya bagolwa mpe napesi bino mbote en tout cas je vous aime beaucoup ochaka na se bandi Saint-Valentin pour na papa na bango donc en tout cas je vous aime beaucoup mania pesa na mbote na papa Sinta bébé na ona lingake mingi merci tokutani prochainement na l'émission Sika bye Capage TV. Capage TV. Capage TV.